Je comprends les douleurs, mais vous en avez les camarades oncle. Tiens, c'est ça. Na côté kala ko limbisa te ngaje. Na côté kala ko limbisa te atamukolo moko. Ye. Alanda mwana ngana na cimetière. Asenga yebo limbisi. Yabi mela limbisa. Ngai. Na boti mwana ngana pasi. O tata na bango asundoli ngana bango. Na bokoli na sali nyonso bafingi ngai ndumba. Bafingi nga boyeboy. Na bokoli bana na pasi. Mwana nga bali. Ewa bala sali. Mwana nga salamesi. Mwana nga kaiboy. Na nga kiti. Mwana nga kaiboy. Papa na ngai. Zambi. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple. Maman n'a Salut et bienvenue une fois de plus, chers amis téléspectateurs amoureux de cette émission. Na épisode Abisso Yassika, na numéro Abisso Yassika, Tomil Bino Awa, na chaîne Abisso La Voix du Peuple, si tu as bien. Et puis, na Ngamboya, couleur télévision Tam Tam d'Afrique, c'est lundi, ça se passe chaque lundi à partir, il y a lundi à 21h, vendredi à 8h, puis dimanche à 13h, pour un nouveau hôtel sur la Kinshasa. Nous sommes là pour un nouveau cas. On se retrouve juste après. Merci. Nathalie likolo na se na monite oyo akokani na yo undili ya ba oyo basili makasi ba oyo basili likia papa makasi silinga zambe na lembi kolela nini nasala po oya nolangai nasala nini po yo bundela ngai lamuka yawe kota likambo na ngai esika nga na suki nde esika obandi kosala nasala nini po ya nolangai nini nasala po tobundela ngai na kati na pasi osalaka esika mayele suki opesaka On ne se moque pas de Dieu. Tout ce qu'un homme aura s'aimé, il le mentionnera. Et ça, loi oyo et comme il a monté nyonso. Et ça là-bas impact na vie à monté nyonso. Que vous soyez chrétien ou pas, que vous craignez Dieu ou pas, tout ce que vous allez faire dans votre vie, sachez-le que vous allez récolter cela d'une manière ou d'une autre. Donc quand vous semez le bien, vous récoltez le bien. Quand vous semez le mal, vous récoltez le mal. Alors Toye Barani ne Seigneur la biso reposa comme acte dans le moment présent pour que futur Toye Babongo ko récolter ba fruit ya malamu. OK no lo na mbala obuka mbala. Olo na ki safu obuka safu. Ils ont même loi même principe na ba action auto posera na vie. Donc tant aux opposés ba action ya malamu, ozo attirer pe bolamu na vie na yo. Tant aux opposés ba action ya mabe, ozo attirer pe mabe na vie na yo. Eza loi oyo
Moutouma a échappé dans Moazate. Mais il nous a contacté parce qu'il a un problème. Il a un secret, il y a une situation où il est quand la vie naïe, il y a un mariage naïe, il y a Salaki Yakala. Aujourd'hui, ils ont porté des conséquences négatives dans la prison naïe. Et il est obligé de réparer maintenant par rapport à Makambu Tounenge et Komélie na vie. Aujourd'hui, dans cette émission, tu as pour que Aïb Sabiso, Nabino, na équipe Nabiso à conseil, ni a sali pour que se retrouve dans la situation Oyo, ni l'équipe na vie naïe pour les loto kutanane awa. Tozo yambaye pour toyeba problème azana. Merci. Pona bandeko bazana posa kotonga bandako na bango ya ba rêve na bango parce que les gens qui chassent les font moi. Pourquoi pas kotonga ndako ya rêve na yo nengo lingala lupango mezala? Pourquoi pas au bon moment on a eu na mabele parce que bilobi nini rozalate et surtout que les espaces sont déjà développés bandeko mingi bazala bandako a basi batonga courant mai makambutu eza kitoko makasi donc awa tozali pour ba contact nyonso bureau la biso ezali bon la commune ya Lingwala avenue Kalembelembe numéro 256 botunika la flat hotel Tenazia donc eza non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala. Donc, boye wana bokuta bandeko bazala pour repesa bino be explication lisusu bolingi to bo bengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro o boni to tili bino na C. Voilà, nous sommes de retour, chers amis téléspectateurs, pour Toyoka ndeko na biso Minor qui s'est décidé de se confier na émission Oyo. Monsieur Minor, bonjour. Bonjour papa Vincent. Na banina nuko zungisa reconnaissance na ngai vis-à-vis na yo. On a choix au porté ya koya na programme na biso oyo okoka autre temps ba manière rebelle mais le fait que pesi considération émission oyo batumi ba monande ba ro ya wate mais fait que ondimi koya pour na biso eza vraiment ya motuya et né Nathalie Sakio que to accompagner yo na processus nyonso si européen sa biso résultat mo positif mais déjà d'entrée de jeu tout mato yeba nini nimi émission oyo. Papa Vincent, merci pour l'opportunité. Et là, je suis vraiment une émission. Émission à Landa. Namona te belé bazo ba problème na pour échapper bango bazo ba solution a dans un problème moko où ils ont na foyer nanga to oyelanga na foyer nanga. Nazagi marié na madame Nangai Rose. Mais et au salaire toujours vivre dans la vérité. Nazagi moi mon boulot. Il y a babasi à libanda bani. Mais et au salaire moi si Nangai abane ko remarquer, na comprenait que azo remarqué. Mais tellement azalaki femme rodou abane ko yebisanga makambo oyo azo remarqué te ane ko gele ngaite bon itage biso mibali yo biso mibali ngaso na mona bongo bien pour na zala l'aise mais ki ko sala ke moi si na ngai azwaki moi ba malaise par rapport ya ba message moi mon na téléphone donc ça ba malaise to me mène hôpital ayo gagner bien ndeo sala lisusu ke ayo kangai vraiment na moi si afraka deli nde sala ke asalaki AVC le fait asalaki AVC tellement ça na ndap to zaika ngana ye na remarka que na mona ki muta obetela lisolo bongo te na garda ki nga moko personnellement na informé famille na banka ke moi na sali AVC ani de sali AVC ne mi makiye tina liwa mais oyi me minga vraiment émission na sali constant tango Rose azaki en vie na sentaki fille mon libanda tant la sente fille wana Rose tango ayaki remarquer
na veso ebandaki wana yaki ma grave yango ne memaki na liwa mais fille wana esalaki azalaki na zemi ntango aki obota akufaki bon namonaki yango normal bon nga na chrétien namonaki yango normal eyosala lisusu nasala mwasi na minso na so papa Vincent oyo meminga vraiment naza na souci makasi papa il faut aidenga vraiment makasi naza na mwasi na minso to soano aza na hôpital ya munene aza gravement malade na osali constat chaque fois nazo bala deuxième fois yango basi on ozwa bazo bela grave parce que nazo banga ke mwana bato naza ne pe siko akoyi pe kukufa mais nasali examen de conscience moi culpabilité mo ezepa nanga par rapport ya makambo elekanga na rose makambo elekanga na rose ya akanganga na fraka de lit akangana ba message mabe na ndenge na bane ko traumatiser ko za mobulu na moni eza base ya makambo nde basi bakomi ko mwasi nanga liboso ya mibale akufi ou ya misato oyo nazana ye nazolingi makasi papa Vincent mais aza na hôpital jango na yeke pa na yo oluka okutanisangani na famille ya Rose peut-être maloba o mwana bango bande koluba to ba réaction au mwana bango amane komona o ememi etina liwa soki esala ke na famille na bango na futata bikila o ba retirer yango kenga na tikala l'aise et ça l'a bien et ta kenga na chrétien quelque part dans la Bible vérité libéraka. Elle était comment moi sinayo ya kufa Rose lobi elle était comment elle était déjà rabato elle était quoi timide azaro lobate tout ça ni pour lobi très très timide Rose agomo na yo ye na mwasi na ndaku a remarqué ma lobate mon frère entre nous bon yo za comment va niveau na nini vous en mwasi comment on a niveau on a tiré à choquer tu moi ça comment ça là c'est que c'était quoi Rose a un problème au physique na ye ils avaient quoi déranger yo ou trop le banini ils avaient en fait pour na yo personnellement pourquoi tu te comporter ainsi et pas papa Vincent moni biso na école na biso ozana base beleza normal ngai papa boti biso na 7 femmes c'est que ngai naza lokola o to benga eteke baya ya boy pire petit ya papa nde babota mwana vraiment papa wande considérer na mona ka ke il faut na landa pe lokola papa naza ata mwana 2 femmes 3 femmes bani yo moni na kende na banzela wana mais ce qu'on a moni lelo ngai ki Rose c'est que Rose ke ngala ozana base belé ya papa Vincent oye ça moi c'est bon en fait vous vous sentez coupable na likambango parce que là je vous sens c'est comme si aux anneaux pena na choc wana te comment on a fait là moi si mo boye na choc makasi choc na ngai ekomi makasi ya na kufeli lokola debasi nazana kobanga mwasi oyo nazana ye azana hôpital on apprendre soki esali ke ye pa kufeli susu parce que yango esali na epusenga na ya na émission na yo po na c'est la famille à Rose pardon nazo mona makambo tout ezoyelanga eza base eza Rose nde azalaki bien mais quelque part na koloba songa azalaki mabe to te na yebite mais ngana nota musa vie na nde na lingelaki ememi na liwa mais moi sinanga mibala kufi oyo nazo banga papa Vincent et si faut la vérité même ami balana vous avez vivre na ye pendant que vous en Rose quand on a senté oya misato pas obela bozalaki na ya relation to bozana Rose c'est des abasi ozara na moment depuis kala mais papa Vincent na c'est ça ndenge ya l'école na biso ezangi na normal et pas nanga mais ce qu'on a moni et comme lokola okufela les habitudes c'est ça on continue bon faut ba source na moni eza base eza Rose aza kufa déjà donc senge pardon wapi biso toza ba chrétien to ke la koswana bibembete yango na lingaki na kutana na ba famille na ye na s'excuser il s'agit na pesa papa Vincent aider ngavman tout ba kosenga ngai papa na opesa tout bango ba kosenga na opesa pour hémorragie wana katana ngapi na vivre
bien na foyer na nga pa Rose. On se retrouve juste après. Merci. Ndeo moni région yoto bengi bino awa. Donc caméra eza pona ko sunga bino bozala na ba preuve ne balobaka malobe ko kende mais ba bilembo etikalaka eza kokoma ko filmer etikalaka. Mais rolimbisanga mama na kozonga mwa moke sima pona meka pe kotuna yo mwa mituna pona toyeba esika oyo tozali pona kosunga pe bandeko bandeko tozala bango awa présent soki oza namoni oza accompagné toyeba ye aza nani Petit frère na ngai. Petit frère na yo leki na yo? Oui. Ok. Ozo reconnaître ndeko mobali oyo aza liboso na yo? Bokilo na nga azaki mobali ya mwana na nga akufa. Mobali ya mwana akufa. Rose komona ya mwana. Rose, oui. Molimo ne pe mana kimia. Orolimbisanga moke mama toyeba na ba circonstance nini esalaki que tozanga lelo Rose na mokili. Nayebi eza pasi mais soko meka pe ko talisa biso po tomeka pe koyeba esika oyo tokokende na likambo. Rose akufa. Mwana nga akufa. Azalaki mwasi libala. Babala ye ndenge babalaka mwana nyonso na ndako bapoti na ye. Na kati ya ndako na libala asala AVC. Nde eloko ememai na liwa yango. Nde eloko emema mwana nga na liwa. Ozalaki quand même bozala soit kosolola tant que mama na mwana peut-être azalaki na makambo ezala kotungisa ye to aloba osutuka mpe kaka kokasali to azala kobela tension depuis kala ou comment? Mwana nga azalaki moto maladi te lokola nga mama na ye. Mwana nga abelaki asali AVC ya loboko moko. Ga oza mwasi ya libala aza na libala na ye na mobali na ye. Tosutuka akufi. Ndenge liwa eyaka kaka toyebi te nde toya na mokili. Akufi. Toleli ye tokundi ye. Nakomisi Nzambe. Bon, en fait, la question n'a pas profité pour compléter grande sœur. Rose azalaka na ye bien pour vivre na bokilo na biso. Alors, il y a ça que Rose a bani maladie, bokilo a bengi grande sœur. Que non, en tout cas, ndenge tozala to na Rose na hôpital. Il y a senga bo rendre biso visite. Ah, grande sœur a bengi ngati. Aipsinga bino bobo. Est-ce que vous avez un sango ya mwana na yo? Ngala binini? Oh non, Rose. Babi aza malade makasi. C'est vrai, bon, ça va s'organiser pour que to kende, to talae. Le lendemain, to kake, abengi di susu nous asali AVC. Oh. Le lobo pisi biso sango malade. Lobi asali AVC. Na ndenge nini? Oh. Na ye pas grande sœur, t'as vu grande sœur. Ko kende to kende, to tala bokelo azolela na couloir, Rono Rose akufi. Akufi ndenge nini? Bo bien sali AVC o akufi. Oh. Bon, ça va, on n'y perd rien, ça sangwa liwa. To ça soni mai se sopani. To accompagner tes yeux corps, to tiki corps na mort na ndenge to zonga. Donc c'était comme ça. Mais quand même vous en allez bien. Si, to zaki ne très bien. Bokilo azaka bien, zaki soki na lekiwana, akoyambanga bien. Ça mwana nanga mobali abalaki mwana. On était très bien. Mwana nanga kufina AVC ndenge salamaki mama mwana. Ezaka maladie. Tozana Rose na hôpital mwati Rose akufi. Esili nango aza mwana na ngai ye kobenga ngai mama na lingi na bala na kosala ndenge nini abali na ye mwasi mususu esili nango abali na ye esili akufa yene kaningi ba nyusu bakufa eza maladie bon. Voilà, en fait soki to bengisi bino awa eza par rapport ya situation toza nango awa ezo concerné muta bengisi bino awa ndenge bomoni eza okilo na bino azana mwa makambo alingaka solo na bino nako précédé ye te na kotika napesa ye moko exclusivité wana aexplike bino eloko nini pousse ye mpo aya koluka bino na aluka bino kosola awa na esika oyo tozali. Mon frère, courage, expliquez-moi. Maman j'ai tout na papa Bobo
Noko bobo. Noko. Nde nazawa naza na ba problème makasi oyo ezolanda ngai na foyer na ngai. Peut-être bozalaki informé ya nde na balaki à part Rose. Na solola na mama oyebisaki ngai ke mwasi na akufi eza normal okoki mpe kobala. Bolakisaki ngai gentillesse na motema malamu na bino mpo nazalaki na mwana na bino ensemble. Mais nako informer bino peut-être boyebaki te mwasi na ngai ya mibale oyo na balaki wana akendaki kobota akufaka. Mwasi ya mibale obalaki? Akenda kobota akufaka. Eyo salake ntango akufi na zwaki su mwasi mususu. Rose akufi. Obali mwasi mususu. Akufi. Oyeso kobala mwasi mususu. Na bala mwasi mususu o toza sikoyo na minute oyo nde na osola na bino toza na ye na hôpital ya munene ya ville ya Kinshasa o. Eloko epousse ngai na benga bino tozala na bino ensemble. Balobi pardon eza puissance oyo libéra moto. La pardon est une puissance qui libère. Soki nazongi pa na bino te nayebi te na kozongi pa banani. Na lukai basala nzambe na expliquer bango mais bayebisaki nga papa tikana na makambo basala nzambe. Zelanan. Pardon. Zelanan. Olobi Rose akufi. Tokundi Rose. Yo otikali oyeko yebisa ngai ke mama jetu nani Rose akufi na koko tikala boite na bala mwasi. To lobi oza mwana nazo yo oza mwana na ngai. Mino na lobi bala obali. Si mwasi oyo bala ki wana akufa kilisusu. Oyeko bala mwasi mususu. Mwasi wana azobeli. Aza gravement malade. Sikoyo ngali kamulangeza ni. Jango sikoyo yango na lingi boyo kangai. Oncle. Soki na kokende na yebisi bino na Bible babi pardon eza puissance oyo libéraka. Soki na sengi bino pardon te. Naza na place na papa Zelana. Pardon ya nini? Okoyo katina pardon mama. Ya nini? Kasi okoyo katina. Yo muto bomeki Rose. Te. Gracieux. Te. No Zelana. Bana no kimia, bana no tonka ina. Zelana. Imana. Zelana. Omunye pa na biso Zelana. Mino. Yo bali Rose na piso mwana ngaza mwana mukebo bandine ya mwana akufya vese. Oyebisinga Zelana. Obali mwana mususu. Mwasi mususu. Oyo Zelana ngani obali wana mususu esili obali mususu ngana yebite siko oyeko lukela ngani yebisa kana no pardon zo kusengela ngai ngana za mama ya mwasi wana te nini yebisa kwa lobi mama esizenga mayoka ngai tina suka yango yosala ke po ngai lobi na sala noko ngai nazalaki mwa kotambola libanda ya couple na ngai. Rose azali mwasi mwa malamu. C'est que wana kodi mushe Rose. Ye mutu abomeli nga Rose kasi. Te mama nalobi te keza bongo. Nalobi ke Rose azali na eloko moko oyo ya comprenaka te. Biso toza mibali. Rose ngai nalingaki mwasi moko libanda oyo Rose esalaki ke amonaka pe akomprenaka ke nga Rose asa kufa na ye. Obali mwasi mususu sikoni nini yebisaka na likambo yo bengelinga awa na yeba Rose na beat oyo mema Rose na AVC fautif ezalaki ngai esala ke Mino papa yo watala ni ya papa nela papa solution te yo
Neko, excusez-moi, c'est non, bon, toi, quand il y a une solution, on a été. Éphésiens chapitre 4, le verset 26. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre. Vérité en face, la haute tribune de la vérité est un cadre idéal. Le cadre idéal pour la réconciliation. C'est vraiment une tragédie. Ce que nous venons de vivre là, c'est une tragédie. Mais les salaires du péché, c'est la mort, dit-on. Quand nous remarquons bien, la source à Makambutu Oyo, c'est la polygamie. C'est la polygamie. J'ai rencontré quelqu'un, un staff. Il avait toujours l'habitude de dire « un femme, un problème ». Vous comprenez, hein? C'est une femme. Lui disait « un femme, un problème ». C'est pour dire que quand c'est deux problèmes. Si c'est trois problèmes. Ainsi de suite. Le nombre de femmes sont le nombre de problèmes que vous avez. C'est ce que notre frère Minor a vécu. Lui, ça lui faisait du bien parce que Azaki, dans son élément, vous avez suivi, il a expliqué que son papa en avait 7. Il est à Tangika à Misato. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé avec les 7 femmes de son papa. Mais ici, avec les 3 femmes que lui a rencontrées, bizarre. C'est la mort pour 2 femmes et une suite que Yemo Kazroko expliquait qu'est-ce qu'il attendait à la fin. Donc, pour les hommes, nous devons savoir que le mariage, ce n'est pas un lieu de théâtre, ni des jeux infinis où l'on recommence quand l'on veut. Même si le cœur de votre partenaire est pris en étau ou en prison par les quelques mots que nous faisons. Donc là, nous devons le savoir que ça compte ce que vous faites. Motema. On peut donner l'argent à la banque pour garder l'argent, c'est bon. Mais les problèmes, ça revient. Et vous avez suivi la péripétie, maladie, malaise, AVC, et finalement, la fatalité arrive. C'était la mort. Vous voyez? Et puis, le jeu était très fort parce que les messieurs, si je l'ai bien suivi, c'est que les femmes qui ont fait la succession dans le mariage naïe, ce sont des femmes au hasard qui vivent dans Bango pendant que Rose était en vie et que Rose connaissait biloko na homme te pese que choc na katia ya motema naïe. Alors, kobanga sigom te comme salaye. Ne faisons pas les choses par la peur, mais faisons des choses par la conviction. Quand j'ai fait telle action, résultat n'en est la bouée. Les choses négatives entraînent des résultats négatifs. Les choses positives entraînent, comprenez par là, des résultats positifs. Contrôlons nos vies. Si vous sentez que vous n'êtes pas encore prêt pour le mariage, ne vous engagez pas dans les mariages. Parce que quand vous vous engagez dans les mariages,
vous commencez une vie de sainteté, une vie de discipline, une vie de maîtrise de soi. Parce que ce n'est pas de la blague. C'est Dieu qui a fait que nous puissions nous marier et nous devons aller avec ça selon les principes divins. Merci. Merci Cordon pour la parole. Frère Nabiso Nino, Azwaki Rose na faiblesse moko boy. Parce que Rose abandé ko encaisser trop. Yaba lobaka dialogue na libala est très important. Soto balani photo zaka moko to dialoguer. Moi si ko banga mobile te mais o respecter mobile na yo. Ko respecter mobile de la libala est très important mais ko banga été. Il s'agit à ko lobane likambo. Faut qu'on a tout droit et puis il y a que l'obana mbala moko en face ko bangate vu que sœur na biso Rose encaissa qui trop nyoso ba o salaye ayo kuta mobali na ye akangi mobali afragan donc à lobé le côté avant dit ka nie encaissé yango esala ke pese passe et traumatisé na mutu et sali ke akwe ya maladie tie meme na AVC meme na liwa yango nazoloba med for not all lobango maman faut avoir temps solo na mwana yo soko mwana no bali akotsa ko libala zo temps ko solo na ye ko tuna e makambo Rose le kwa zaka timide na ko kolobelo côté maman fa ke tuna eleki ndenge nini ndako esali ndenge nini nga même ngana tunaka na tunaka eleki ndenge nini esali ndenge nini so balisima et puis le mariage est facilité mariage est pour na aventurier libala ezala pour na bateau baza sérieux puis bateau baza honnête na vie on comprend libala ezala pour na bateau baza honnête na vie tango bala soki simbi so simbi te bokabwani et obala te kapo mukile mona ngake na libala aussi longtemps yo souffrir na libala aussi longtemps yo mona passe na libala mais pourquoi libande mona nga de gauche à droite ba mona nga na libala non continuer ka bongo nazana fiette moko a kufoka boye likolo ya makambo yo tema bana ko encaisser trop azaki donc aliga libala trop akoyaki amourazaki amoureuse na bolingo et yango ememie na kufa mobala bando la kise bambanda vis-à-vis au ser na biso Rose amonyango. C'est pas bien mon frère nanga nino o sali mabe yango oyo o sibir oyo monaki ozo sibir ngo lelo parce que sali mabe yo monene ti yoza ganki yo moni yoza idingwe ya ko maltraiter mwana batu soka zaki mwana imagine ko aza mwana yo ya mwasi obotaki yoza pa bokilo siko bokilo a maltraiter mwana bongo ngoza ndeni et puis ngoza ndeni tout ça appelle na mawa basiko bino bozo pesa biso valeur te mibali bo pesa biso valeur te to ya libala ngana za libala po na bakisa 1 plus 1 na libolingo égal ka 1 égal 2 te tant naza pembe na yo naza po na bakisa o ezangaki naza po na conduire yo na makambo malamu eza po na conduire yo na makambo mabete eza te ke po yo asala mabe ngana encourage ko il s'agit à koloba photo loba na bino frère na biso mona mwana na fasaka na ye o mona mwana na il faut o abiser na ye o komisa ye loko eloko moko boye yango sibirango siko aza hôpital wana et suki lo ndenge ni siko obangi ko banga ememi oti na niveau oyo zalelo tala lelo deuxième femme akufi première femme akufi siko oyo o sali frère nanga tozala na place ta biso olinga bisoko tolingana ba bon frère tonton tolingana bolinga biso so bala biso bo misa mbongo bo bala mwasi elingo le bateke mwasi na azala papier hygiénique azala torchon non mwasi aza aide pembe na mobile na ye donc aza pembe no aza aide aza komone pambati naza utile komona nga utilité parce que na pembe na yo okiozwi yango lelo frère na biso hamoni yango sikoyo asubir yango conséquence yango elandi en tout cas nzambe mo kwa sunga okotumbola mama o passion il y a des années o ya tika aya ko lela mwana na ye tando ko lelisa mama mo we o akufa mwana akufa kala et celle biso passe to za ba mama za na place na biso frère aux méchants. Merci. Merci Cordon pour la parole. Nalingi na ebisa papa na biso minor ko ebisa ye que la parole c'est une sémence et produisant bafoyi nango okoki koyo kaka bazolo bana yo bika na yo ki na ngai esili nango mais laisse-moi te dire eza mbuma o ezokoya na mabele ezopona mabele kozala na mabe soki kaka yo moko ozo se sentir que
oza coupable été mais so oza coupable laisse-moi te dire mabele no eza mabela malamu oyo kobota bambuma na yango parce que na nzela liloba malédiction ezali na nzela liloba bénédiction ezali raison pour laquelle Bible eza na raison koloba na Luc chapitre 6 le verset 11 oyo wapi ezotalisa mpe ezoconfirme biso ke liloba eya semence oyo ebotaka après lobi nalandi yo malamu ntango ozoexplike situation na yo malgré baémotions ozodégage na comprendre que obandai qu'on négliger aspect moko ezaki aspect ya maloba. J'ai l'habitude de dire aux gens bolingo eza eloko ya ko sakana ngoti. D'abord moto bazo ko honorer eza moto ba pesa na ozo mériter. Na mituni siko soko zo linga mutu. Et que oza na posa honorer. Est-ce que oko nokola kisayeba o yeba no sepelisa to ko no sa makambo no sepelisa te to okoluka otie na kimia. Directement réponse aux opé ça m'a pas na ngamu komona ke mutu o ya zui mwasi azo fana na ye to zui mobala azo fana na ye tant azo commettre ba erreur a boye c'est kazo honorer mutu azana yete na yebite place nini yo moko lokola mobali obandé komitia tant obanda osala ba acte ya boye parce que moninga tango ki passe ayebisho ke exemple na ki ningo lo ba yo moko lobi abeli AVC potanga mona ki mama mona ki sali passe à quoi cela veut dire à raisonner trop. Et déjà batabalulenge baza bato bazara amona mobala osa mabe maye bata obandolo bani baza bato ba teyama ko ebisa bango ke so bali obali libela obali to okufa oui eza bon moi sumbali so bali so moi sa bali abali libela oui mais tant osko koti na ngata libala o comprendre que mabele na zone ya tezo simba na ngata lobi te anaza muto mawa na supporter à changer un jour mais au moins que ko changer et même tinde ko na biso kufi yo potika lo changer te. Et les gens ont conscience parce que aux autres fait la base de conscience mais aux eu conscience na yo nyonso bazango na baliwa o elandani c'est à dire na kufa la ki mwasi parce que moi c'est na banda loba o pe na monde ngo belensa ko kufa eza ko banga etindi ki o telemo loba ke ah na comprendre moi c'est na banda loba oui j'étais dit que moi c'est na banda ko maudire yo na dira maloba même alobino na sa malédiction mais une fois loba ki papa mambo ça les choquer nga tala na buka ni loboko pona yo tala na yo kaka pasi mona tolo na nga pona yo parce que so mutu akomu ko lela trop pona mutu ezaka destruction en vie ya mobali surtout pona baso ba tambula na kati ya molongo pena ba bazala bango sérieuse mais tant mobali komo tchuka yo zo tchuka na ba comportement laisse-moi te dire na kati na ye abotelo komoko e botsaka pe haine. Et tant que on est boti, à comment le maloba et fan na liko na yo, o wapi lelo comment produit ba fruit na mo. Et ninko loba, yo mo comité le maki na problème na yo, et moi ça s'engager à yebishoka o yozo sala. A ça yo lo msute. A yebisho o yozo sala. Cela veut dire même une famille est en baole là, moi na biso kufi parce qu'elle avait sa kufi. Ma ya misu na bango ezo couler na nzela eliwa moi na bango karaté et couler pe na nzelo parce que moi na bango tika maloba. Avec compte que na okufa pona mobali na okufa pona passion mobali osalanga bande ko na biso mibali ensemble na ngai moko longo na zo te ya bino ko ebisa bino soko zo opportunité ya moi ça zo lingo de vrai moi ça lingo de vrai en tout cas fanda tika ba théâtre soko lingi o la tamula ina mukili faut za la prudent aux andeni muto za na ba se bela za muto za ba problème pe bela ba o la na mukili parce que aux on courir derrière ba problème. Ce qui a sali au passé, au bombi, et c'est le qui n'a pas nani, ok, pas nani. Nous sommes au courant, on remarque que vous mettez dans mon kili. Nous koloba, muto alingi makambu ya mibali trop, makambu ya basi trop. Aïe baki, a okomi sa mi connaît à ko vivre m'pousser. Parce que ça peut na basi mususu. Na koloba kaka teke, mibali nde ba commettre. Laisse-moi te dire que même basi pe afin de ndoko libala, azape na kata ba pratique mo yo koloba ke. Non, na kolinga ngape mibali mo pembeni pour la vivre. Laisse-moi te dire, oh, comme ça, mikono mouké. Dans le rapport à moi, c'est un risque de tricher mon bal. Mais pour la bande de biso mobile, en tout cas, il y a des balles plutôt, na bonde libino. Si tu trouves vraiment que tu as moi si moi za kimia. Ko peut se passer parce que baso ba bomba makam na mutema, baza baso ba livre, biso pa ya diable. Merci beaucoup. Ephésiens chapitre 4, le verset 26. Oh, et Bible. C'est bon? On y va. Bomba, bomba, kaye. Oza papa na za mwana, oye biango malamu. Maman! Oza bien? Merci.
Totolobi na koyoka otindi na kotosa Yesu ngana lingaka yo Papa ngana salaya yo S'il te plaît, l'heure. On prend la pause. lelo nakoteki marché na biloko kitoko lelo vraimen nzambe aza toteka bien eloko ezali lelo tobima maboko pamba te lokwa lobi lobi ebike ngai na bimene eloko sambela ngai Tiens le boni. Luka mon cher. Maman boni, papa na ngai tosepeli komona yo tosepeli lelo kutu depuis ntongo azalaka koyemba likambo ya ngolu anga kutu naotala ye nazoseka kaka mosala takozeke bien mosala ezokende malembe nango papa voilà ça Vaccin pilipili, faut vaccin pilipili, vaccin pilipili. omona baaffiche partout bazotiaka mpenza baaffiche mpo na stade atuka tokoya bakashote ngai nakoya plus tard 6 heures tokoyamoni bien te na olala artiste obeta na grand libulu papa tokoya biso nyonso babaa nyonso tooteka tokoya mpenza merci mingi pasta ata mwa kapela prochainement avant gour ata ya moke kaka papa salela biso mwa kapela kotopesa motema Parce que Dieu est digne de toute louange et toute adoration, rassemblons-nous pour une explose célébration ce 27 juillet 2024 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Maman, tu es la mousso passi à moi en aote, mais tu l'as qui quand même les lots, toi apporter lumière moko yo ezanga na libota. Moni soko kufisi mutu yo o asia koli mutu munene na mokili. Et senga rapenda osala matanga malamu. Matanga malamu basala ngo soko yebi cause yawe ebomi mwana ebomi mutu bozana juste. To lobite que tu as confirmé mais ça la réalité oyo de mon ambition mobile à vivre. Ce qui te bénisse qui bino awe zaki po azo courage wana koyebisa bino vérité. Voyez ba vraie cause oyo de moi na bino zaki nango. Là il nous parle plutôt kazaki timide, azaki mutazako kolobate. Peut-être pe yango yeba ipi makamni mingité. Mais na yo kana no réaction na yo personnellement avant que peut-être na baksa liloba. Na nyonso qui comme conseil, na nyonso loba mi awa. Tonga peut peut-être na ninge na mino ya coutume. Est-ce que ça likamo il sengeli ya sala to et loko mo fa loba to senga peut-être kaka loba vérité ou pas à la libérer ce likamo eza sala et puis na ko senga même na oncle bolimbisai. Otika ne baloba makala moto likolo ya mutu na yemoko. Bo me malabino charge wana te. Soki boyebi likamo bokoki ko sala oyo ko sunga ye pour que likamo ezokomela ye esila bo fungola mutema bo sana bino le reste botikela nzambe. Mama papa azoka mama naza mutu ndenge ozomona nga naza mutu omoni nga navandi boye na kati na nga naza mutu te naza ebembe mpo ndenge nabotama na mokili papa na nga mama na nga baboti nga babokoli nga natikala komona nake mosika te oyo nga nakutani nango nabali mobali naboti bana mpe nabokoli bango mwana nga ke libala mwana na nga akutani boye nzoka nde ezalaki boye na perdre mwana nga wa bakoko
Oui, bako. Awa basa bako ko basa. Comment on jinga awa to chibola awa to kavinga liboso nanga. Na yinga imoko awa ndengo bengisenga awa. Pasi nini ngana zana wana mutema. Mwana nga kikaboyi likolo ya mobali. Nakoloba nini? Bino mibali. Bala tiki ngai naza mwana moke. Exemple nazo pesa yo nazo landa ngai naza mama na yo nazo pesa yo. Nazo landa yo. Mobala tiki ngai na bana na boko libana nanga na pasi ya mboko ndenge yebi pasi ya mboka ndenge tozana mokili oyo na boko libana na ngai. Akabali mwasi mususu. Seigneur. Ninga kula chini zambi wani. Nasangi maluba. Bino mibali. Bo mibongisa. Ozi mwana bato. Batela ye na kimia. Tango mobali azwi engagement ya kobala mwasi. Na miso ya Nzambe. Pe na miso ya bato. Kangama na mwasi na yo. Ndenge balobeli biso Adamu na Eva. Ndenge yele biso to yebike Adamu na Eva. Kangama na mwasi na yo. Batela mwasi na yo malamu. Yo mwasi batela mobali na yo malamu. Bokende ti bokosukisa mikolo Nzambe atindelaki bino na mokili. Po honneur na bino esala nini? Po tango tokufi na saa moyo esika tozokende biso toyebi te. Esika towuti toyebi te. Tobongisa nzela. Oyo batindeli biso na saa moyo. Te? Biso tolingi kobongisa nzela te? Yo. Oluli ndundu. Ngai. Naluli nsaka mwabi. Oyebi saka mwabi pa na biso baluba ndenge balubaka. Saka mwabi eza ndundu oyo ya rata. Biji ndundu na mutu mwindu ba rata. Ekoma rouge. Comprendre? Eloko ni tozoluka. Tala yo nazangi mwana nga mwasi. Tala ndenge mwana mbalo ndenge azokende. Ngai nakopesa chance. Bolimbisa mama. Nazo comprendre pas si na. Nazo comprendre douleur na yo mais. Boza na bino na likam na ite oncle. Chance ezate. Nakotikala kolimbisa te ngai jeto. Nakotikala kolimbisa te ata mukolo moko. Ye. Alanda mwana ngana na cimetière. Asenga ye bolimbisi. Yabi mela limbisa ngai. Na boti mwana ngana pasi. O tata na bango asundoli ngana bango. Na bokoli na sali nyonso bafingi ngai ndumba. Bafingi nga boye. Na bokoli mwana na pasi. Mwana nga bali. Ewa bala sali. Mwana nga salamesi. Mwana nga kaiboye. Na nga kite. Mwana nga kaiboye papa na ngai. Zambi wani. Tika. Mwani paso na yoka na mtemi. Ekota ngai na misisa nyonso tina manzaka. Nakoyeba te shu ngai na kovanda basala nga manzaka oyo ya maboko. Siki na lati boye nayebaki te nazokende wapi. Papa, ekoyela yo. Toza na saa moyi. Oyo baloba na mondele tout se paye ici bas. Lingala balobi nyonso kofutama na mokilo na chimba balobi bilonda mbisanga na bimene. Nyonso kofutama kana saa moyi oyo tokuti yango na saa moyi oyo. Mukolo mususu kokutana nango. Oyoki ndeko na ngai ya mobali mwana na ngai. Eza pasi. Nazala pasi ya mutema. Na boka libana ngana pasi. Oboti onyokoli ngai bana na ngai ya bokami. Akufina pasi lelo yebisanga mwana ngai osalaki boy kaka oyo tata na asalaki nga sundoli ngai na bokoli yo lelo onyokoli yanga koti yo boy mwana ngai na pasi. Mon frère, s'il vous plaît, je n'aimerais pas toper sa maman passi. Maman a bien été. On se retrouve après. Au revoir. Mbote na biso bandeko ngai Dr Pichu Tondele
dans la pharmacie et la formation. Dans une formation à l'université à Kinshasa, la faculté de pharmacie. Et puis, dans le master, dans niveau de l'université Marien Ngouabi, puis dans niveau du Canada, dans la transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le œuvre dans le laboratoire CRMTA, ou le laboratoire médecine spécialisé dans la production de phytomédicaments, c'est-à-dire qui c'est à partir de nzete na biso ya Congo. Qui c'est nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir essai toxicologique et puis essai clinique oyo ezosa la différence na biso na tradi parce que et subir quand même moi étude et puis kisi oyo eza na CRMTA ezali homologué na ministère de la santé, c'est-à-dire eza na autorisation ya mise sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka kisi oyo tozo produire na CRMTA et puis kokomama na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, bandouta, ride, poche et puis cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, on peut associer gel douche pour le traitement, il y a un bouton et puis pour réparer le poissonaillot. Nous avons dit 6 cheveux pour ça les lango huile nango na shampoing nango pour le traitement des cheveux abîmés, des cheveux haut et baby, des cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse ya ba cheveux blancs. Tous appels na parfum na biso o to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ils allaient ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments tous allons na méamycine, sirop comprimé, ou ils allons kiss na biso ya ba mib, ba levure, ils a anti-poison, ils allons traiter ba problème nyonso. Tous allons na kiss na biso diazostimile, ou ils allons traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, tout en éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azospermie. Tous allons na kiss na biso zingenalis, supo na comprimé, où ils allons traiter ba différentes formes d'hémorroïdes internes na externe, ils allaient régulariser le cycle. Il y a ma maman, vous allez na kiss na biso sensifos, où ils allaient kiss il y a malaria, présenté sous forme de sirop comprimé. Vous allez na kiss na biso méamycine crème, où ils allaient traiter différentes formes de maladies, où il y a ploposo, mycose, où il y a na makolo ya bana mibali, maladie ya mpesema palata et pas ya bana, na maladie msu ya loposo. Vous allez na diazolex, où ils allaient traiter différentes douleurs climatismales, douleurs ya mokongo, paiement, allergie au pollen, vous allez pommade tomoli kombo ya papa na biso tondeli diazolo, vous allez na méamycine crème ndenge na tamaki, vous allez na allium, vous allez kiss na biso ya tension, vous allez traiter hypertension, vous allez na borex, vous allez kobomisa système ya papa, vous allez kokomisa yango mulai pe monene. Vous allez na menga kiss na biso ya makila oyo ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie quel que soit son type ya anémie. Et puis vous allez na tisane docteur Maxon oyo ezali tisane na biso ezali ko traiter ba myome, ba fibrome, kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya bota. Vous allez payer na diabétique oyo ezali kiss na biso ya diabète et puis vous allez na anti-poison na biso où ils allaient neutraliser le poison dans kati ya makila. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'était bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, na actualité. La voix du peuple, maman na